Kombo na onani? Kombo na Bertrand Pila. Bertrand Pila na uti na famille Pila na botami na bandeko ya mibali 5 na bandeko ya basi mibale. Mama nanga Masolongo Pila na uti na Kinshasa na commune ya Ngaba précisément. Je finis mes études na ISTA, donc je suis un vrai Congolais d'origine, pena ya centre, donc étant qu'un bon capitaliste. Comment on a Augusto Simbi Gandozo, mais abattu bien en chinois katakata. Bon, comme on a Gelor et fêté, je suis ici en Afrique du Sud, comme on a Gelor et fêté. Mon ambassadeur est en Afrique du Sud. Bazana objectif mon côté ya relaxa batu endroit où batu bako retrouver bango. Bayaka na année une seule fois. Et ça la mawapi pour renouveler le passeport, il y a des étrangers au bazar en beaucoup paya. Normalement, il faut payer sa base au cause de la guerre. Ah ouais, ça base bureau au Congolais, et ça anytime, c'est-à-dire t'as ata bango bana voyage yoko kende mi fouti aussi fiche na yo réception so bango baye ba renouveler passeport non parce que ya bango ezalaka il faut oser là après 4 mois après une année même fois que tu me ba répéter bon eloka liboso na koloba pona ba o déjà ba longwe mboka pona ba ya awa moyen na bisa bango bazonga lisu ezati ba koya na bango mais oyo bazo préparer ba ya awa pona nga conseil na ko pesa ngo ba yati. Premièrement, na kati mboka oyo gouvernement na bango epesi privilège makasi na bana mboka na ba citizen auto lobaka na anglais bana mboka bazana privilège makasi bana mboka na kati mboka na bango okomona jamais sud-africain ala libanda soka libanda bakosala tuba longwe libanda bapesi ndako kovanda bapesi bilo kolia asala malamu parce que asa mwana mboka na pona ngai ba kongolo bazolinga bayawa boyati boya penate ngamoko ni na zaboe na regretera makasi na koma na mboka oyo vraiment na regretera makasi mais bandeko nanga ba congolais bino bozo préparer boya awa ba congolais na Afrique du Sud pambate bato bazo tala biso na mokili mobima balingi baye ba congolais na Afrique du Sud bazandenge ni via ba congolais na Afrique du Sud ezali ndenge ni ezali makasi to ezali malamu to mabe selon yo. En fait le grand journaliste Nkolo Venanga Patrick via ba congolais na Afrique c'est mabe. Peut-être que les Congolais vont faire poto bien par rapport à au moni na minute toto kunda na cimetière moza na bon ngotanga kombo to kundi pide après une semaine to kundi pide 10 Congolais. Pourquoi ba kufa ba stress l'équipe belembo que ça bien té normalement to koya awati to yo sani nave to yo sani nya mboka biso to riche. Pour la réalité à Congolais en Afrique du Sud, à lobby viezali mabe makasi, pour na yo est-ce que maya lobby ezali a solo to lukuta? Te à lobby ma solo vieza mabe makasi, vieza na danger, donc vieza na perturbation, ce qu'on salaté, donc aux à la perpétuité, à tous aux sala ce qu'on a mbongo foué bandeni a remis bomba na po aux na danger, barobo ma po na mbongo na yo et alors vivre en Afrique d'ici c'est trop difficile, surtout pour les hommes. C'est vraiment trop difficile. Ce que vous avez s'orienter au get lost. Tu as bande que belé, ba get lost, ba na ba balabala, ba comme ba fazer, misu bazo kufa. Donc et alors peu importe yango monitor senga, nzamba toucher mutema na bino bino ba leader mboka na biso ba. Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu lisusu na mayangani na politique TV. Alors biso lokola mayangani na politique TV mezo media ezali devoir na biso ya kokende na kokutana na ba congolais nyonso to ba kongomani nyonso précisément ya Afrique du Sud to diaspora Afrique du Sud et esengeli to kama ba congolais bazali koloba idée na bango ezali nini yango na kena lombangu na kogarde bino mingi te na kobengisa moko ya bana mboka o azali diaspora congolaise pe azali awa na kati ya Cape Town pe na ko réserver droit na ya komi présenter moko mwana mboka boye malamu tozana en direct. Merci. Bonjour mbote na yo mbote boye malamu premièrement na mayangani na politique TV. Merci. C'est vraiment qu'on invite à salinga moi bien. Merci.
Yambo to banda yebisa biso nanu kombo na nini mwana mboka. Kombo na nga Auguste Simbi Gandozo, mais bato babenga nga chinois katakata. Mwana mboka Auguste autrement appelé katakata. Awa tozali wapi siko watoza wapi? Toza na Mada City na Cape Town. Cape Town na kati Afrique du Sud bien sûr. Ya na Afrique du Sud, Mada City, Mada Side quoi. Donc ma belle maman, Mada Side. Na basi bana mboka bozali koyoka ndenge mwana mboka azali komanyola mais premièrement boni nanu santé na oliboso. Santé ça bien ngolo ya nzambe ndeka to vivre sur le rythme mokili. Donc toi bena bien. Merci. Okaki kotambola bana mboka bazali kolela pona makambo ya diaspora ya passeport précisément en Afrique du Sud. Bazolo ba ete ambassade ezali komonisa bango pasi. Est-ce que ezali ya solo to ezalukuta? Non, problème est le cas on ezate que ambassadeur mo sabongo place. Problème est que moni ba ambassadeur batina na Afrique du Sud. Bazana objectif mon côté ya relaxa batu endroit oyo batu bako retrouver bango. Bayaka na année une seule fois. Et ça la mawapi pour renouveler le passeport il y a des étrangers baza en mboka mpaya. Depuis normalement il faut payer sa biso basement au cause à la guerre. Ah ouais ça base bureau au ça ba congolais et ça anytime c'est à dire tanyoso. Ata bango ba na voyage yoko kende mi fouti aussi fiche na yo réception. So bango ba ye ba renouveler passeport non. Parce que y a bango ça la il faut oser là après 4 mois après une année même fois que tu aimes sous ba répéter. Parce que les bateaux ont un passeport à renouveler le passeport. Il faut aller dans la province ou dans la province Moussoussou. Parce que ça va changer dans la au moment où il que tu es incapable, que tu vas faire un mboka bateau, à papier. Donc ça faut que ça organisation du gouvernement a organisé. C'est ça le problème. Merci mingi mwana mboka pena banzi ete bino bakonzi obozota la biso ba responsable ambassade na kati ya Afrique du Sud et sengeli boyoka maeba na mboka bazoloba ba famille belé bazali affecté misala ezali akokufa contenu ya ba makambo ya ba passeport mais tokoluka mwana mboka Augusto katakata autrement appelé chinois mbala mibale poto vendre la vraiment makambo ngo bien passeport to meka komanyolela ngo bien mais ngeli na tuna nano boni ba congolais na Afrique du Sud pamba te bato bazotala biso na mokili mobima balingi bayeba ba congolais na Afrique du Sud bazandenge ni via ba congolais na Afrique du Sud ezali ndenge ni ezali makasi to ezali malamu to mabe selon yo. En fait le grand journaliste Nkolo, Venanga Patrick, via ba Congolais na Fouti za mabe. Peut-être ba Congolais ba vivre na poto baza bien par rapport à omoni na minute toto kunda na cimetière moza na bongo tanga kombo. To kundi pide après une semaine to kundi pide 10 Congolais. Pourquoi ba kufa? Ba stress l'équipe belembo que za bien té. Normalement to koya awati. To yo sani nave, to yo sani nya. Mboka biso to riche. Ya omoni tango tuna mama élection na soka. Donc maman na otala yango ti ngaza na nga ni contre ni pour mais souci na biso za ke ba bongisa mboka po biso tozonga parce que awa vieza na ngo bien ti so ba ko sabino ka fuiti vieza bien ezabete so ye awa ba rotia ombeli ba robeto masasi ba roboma yo misaleza atina ti donc to vivra na ngolo nzambe take ba courager po yebi ke to bimi déjà mboka mpato za awa faut to vivre yango moni ke ba congolais o ba za courager ba ngonde ba vivre za na moi voiture asa moi parler mais pour na vie et ça ngo ki to côté pour awa ba respecter nos droits de fils de pays ce que aux fils de pays aux un avantage que le kabatu nyonso parce que biso Congo ma monnaie za la vie tout le banal parce que biso to bato to ti banda donc aux ano inutile à tous ça va milo za a aux inutile pour bango za na leur numéro 1 za droit de fils du pays c'est ça le problème. Merci mingi mwana mboka bomoni ndenge mwana mboka azali komanyolela bino maye yango ya réalité ya ba congolais na Afrique du Sud na motema pasi azali koloba donc vraiment nga moko naza kolanda ye azali kosala nga pasi makasi mais azali réalité pamba te bazali libanda bazali kokanisa peut-être que na kati ezali miliki mais tikana tuna ye nano mwana mboka Augusto siko yebisa biso yebisa pe ba congolais o bazana kati ya mboka o bazo rêver baya na Afrique du Sud yo awozolo ba kevie ezali makasi siko ba oyo balingi bakende obie ba bazana nzela bazokende bazo ya déjà Afrique du Sud okoloba na bango nini bazonga to baya soki bakozonga pona nini soki bakoya pona nini bon normalement netinga conseil na kopesa bandeko bazana Kongo baya na bango tia pone tinga kuna bulana nga roya awa tia selon ndenge masolo bando yoka ke Afrique za poto soko ya Afrique sur rezo tana koma Afrique sur le terrain ba réalité nga na mona awa za oto ndo kana Kongo te mboka oyo donc ya mboko fopika
soko pikite na mboko royate e bango no un papa zate famille zate na mboko soko sala raté ola libanda omonde toka masolo tende kono na fuisa le kana komemela bato ya obitina le kana te kolinga charger bande kono te bana mboka bala fotuna awa visa passe ndako za cher mais ça les mona na nonte yeba ngono e bana raciste ndeko na noir alinga muninga na noir ti bango apesa priorité mingi na mindele par rapport à nini po na bandela ngo susu awa droit de fils de pays numéro 1 bana mboka nde bana autorité donc alors so ça poso ya fu ici ndeko na ko ya te na Congo yebisa président Fati abongisa makambo moni président Fati ça n'est bien mais gouvernement ça na bango ba bien ti parce que vie sociale na Congo ça te si le local de la terre to zote donc toi des fils de pays na Congo ezalaka na yango te alors tu me ko changer makambo c'est ça so ça poso ya fuisi ko ya na hote ya Alex Satan ba boma yo nde ba boma ba ya na ba jobu ndengo yo ka ke batie mutumbeli ndeko yo ka xénophobie so ba na mboko batomboke mo ba bimaka na ba prince ba ko mo boma tous les noirs parce que za mboka na bango parce que bisanga mboka beto ya poni sikoyo en même temps nini ozo pesa lokola message na président de la république to na gouvernement yo koya nini esengeli basala po ete ba congolais ba se retrouver na ba condition te nini ezali message na gouvernement na ba konziambo en fait message na ngana pesa pas président Fati Beton ezanini diaspora to lingara yo merci longo ni atonde ngozi tous les jeunes au quotidien na armée wana ngela ka mboko ezo changer deuxièmement merci pena ndenge organisé contre Rwanda to beta Rwanda troisièmement kangela biso Kabila tiens na kacho malgré to roboma te to juger na makambo opération likofi nde ba boma bana biso et la kisa ba congolais penda qui oza présent à solo eli ya mboka na parce que oza congolais ce que l'actibiso yango o monte ka to ko tika fa na ta sata to ko tombole bongisa makambo memela biso vie sociale ti la biso ba prince ti la biso nzela banda kin ti Lubumbashi to kenda ngo na voiture to kenda ngo na avion te pepe congolais na posa misala pepe congolais na posa la pepe congolais na posa zoranda ku yo feli na fuiti ba fazer bazarati gouvernement zora ba fazer atongeli bango ndako apesi bango yo feli parce que baza na carte ya identité étant que droit de fils du pays ba citoyen yango na lobela président Fati Beton s'il vous plaît vraiment biso biso ba carte d'identité ba congolais ne pas sur monde que congolais a valeur na mboka en tout cas pena biso diaspora tant que Warius nga général ba Warius pi peta fali pupa to lela yo. Merci monsieur journaliste. Merci mingi natondi bino longonya na banzi tokozwa ngonga mulai te pona lelo tosuki awa la namoni ozali vedette na kati Afrique du Sud donc ezali malamu ndenge bozo mona muto abatu batu nyoso tu bazoleka esengeli ba pese mbote mais esengeli pe opesa bango mbote te bato yebi dédicace ko zala ngo tozana suka ngula banani olingo pesa mbote tokoluko mbalami bale poto solo la malamu pamba te tomoni bwanya na maele ezali mais pona lelo banani ko iko souhaiter ko pesa mbote ba bonne année ba fin de l'année. Premièrement on a payé merci président Fati Beton yene numéro 1 à Simbi Congo en plus na payé mbote pas venanga honorable JC Punga na payé mbote na ba congolais nyonso ba par-ci par-là na poto na monde entier fali pupa le Warius donc masolo yango wana sans oublier je koko mulumba masana galori fete venanga Patrick Yemoraza Kolo masolo